MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. C'est la famille, certainement vous allez très bien les amis. Depuis quelques jours, on a été comme on a plus ou moins des semaines passées, on a qui les solo, on a page sur Facebook et on a comme on a fait des vidéos, journalistes et des réseaux sociaux, il y a YouTube, qui était une famille, ça là ils descendent dans la famille, pour nous interviewer, que solo là membre de la famille, un garçon, les solo moi on va le baisser passi. Et comme tous on a pour nous éduquer masse, et comme tous on a pour nous faire sa conseil toli que solo là na et vraiment na benda baboti matoi na sola pena ba jeune bilenge et comment et où il est moi, nous avons un mobile, il s'appelle Emmanuel, ok? C'est le jeune homme que vous voyez. Je crois qu'il devait avoir 22 ans. Il avait 22 ans, je crois. Il a 22 ans, plus ou moins. 19 ans. 19 ans. Emmanuel Koba, 19 ans. Moi, on va assassiné. Beau, très jeune, courageux et à shop na crédit. Teka babilo na bino wana banini moko charger ba téléphone na 19 ans déjà aiba ekoluka vie. Famille pauvre, papa zate ami lokela. Isolo mo no pisinga mawanini. Il y a une banque qui a commis la bandoki, bolimbisanga parce que ma solo mingi na kuta na moya ma be ba beti mutu ba bomi mutu ba sali mutu boy et les gars na kimbantseki ndo na biso be wana wa ya nani ba chura mboma pondo ya bomela mutu na kimbantseki karo ya usambu sa ibembe karo ya usambu sa biso ba to kufina yo po boma mutu vie. Lucas de délivrance. Bandeko qui me pensait qu'ils ont commis la voiture. Et Emmanuel Abano Bimana Jolviana qui bangu. Jeune fille aux homona. Banda qui en fait Bazaki copain copine na Jolviana, ok? Je ne connais pas l'âge de la fille, mais as adulte, à minorité, bazara baninga, baninga. Bazara ba ajimoko, on baga ba ajimoko. Bon, no matter. Elle pouvait avoir 17 ans, 18 ans. Mais ce qui est vrai, elle a assez à 17 ans ou 16 ans. Bazara copine. Famille à la jeune fille, ici. Les garçons, en fait, parce qu'ils sont en relation. Si les garçons qui sont comme on a moins à bisoter. Nous avons bolingo. Na ba réalité, on a ba caprice, on a na lingate. Na bo mwana. To ebi ba to belé. Ba zo ba risque ou encore bana basi belé surtout bana basi. Sur le bi mobile na combien de jeunes filles ba kata on ba kofu na bo mwana. Neba ina mia notan kombonete. Bata tengeza bo mwana. Bakata ba kovo trop batumba bilamba trop. Likolo un jeune là. Obike a petit suko na mwacha ezemi. Abote ba mi balé. Mikolo uto lega na tuna boni te mbala te ya chana epoa. Bon, ça bolingi eza jeunesse ba bolingo minga ba mwana eza ba bolingo moko ya ba nostalgie ya ba bref ba bota ba mi balé bon isuka na ona nzela eza mangol eza mbali boso te eza ba réalité à vie bana basi bele ba beta ba buka ba maboko
parce que bapekisi azoka te bana mibale ebele babeta bango bazokisa bango nakanisi bomwana nzambe yekamawa nasekele omoko sekele omoko bilanga nzambe paix à l'âme de mon père. Si noté les vidéos aussi là t'es pas mais pardon bon comprendre que n'a sauté oui cancer na auto car pas dit tout cela des 3 jours passés abisinga lobi nakutana ina naniti ngabi azabi azalaka abisinga te akoma na kabinda abinda ngo ebike na matanga papa yaki ngabi abo alobi akati saka uniquement abia lelisa bato moite ngabi comment ça abia pesa ki témoignage que papa za amutu malamu abia bo malgré basokisa la bunju abi na suka na wa bengi yana na matanga abengi kansa abi mutu alali wana za matate abetra machete babetra machete te eza mulangi bon longue histoire bon moi na mambo nango bon peut-être on betra selon moi un jour mais bon bref c'est par rapport à ce que je raconte là. Alors là on est leki kaneli mwana mobali wana et considère qui azaki avec la fille bakutana sope na nzela bazosola bato mosusu balobi ke bapiége qui est apparemment bamemaki na lopango na bango ou encore akendaki na lopango na bango bamosusu balobi te bakutana avec la jeune fille na nzela babandeki kosolola nde babengi bandeko la jeune fille bandeko babeti mwana bato esuki na kobeta te bapoignarde batie mbeli na libumu s'il vous plaît il est mort na mission de tosola na bino boye ana morgue na bité so basi babimisi ebembe na landi mama na pauvre mère bandeko bandela wapi komona makambo na mona réel na olandela dossier taba bomie bongo tout la mwisi azaza bapanzani bango nyonso batiki nda covid mutu et destination inconnue le barba combat quinois na epité ceux qui bazongi to bakimi bonnet c'est mort d'homme certainement ba ke réfugié ceux qui côté ni ceux qui wapi nana olandela dossier akei perti il est parti likolo ya eloko ezanga tina bana mibale balingani bopekisa bango pe bango conseil so bazoyoka te sikopino boki koboma mwana ya bato. Mon beau titi au son de ma voix. Mes parents, vous devez vous maîtriser. Hein? Quand les armes B, il résoudra problème T. Hein? Quand il résoudra problème T. Et c'est vrai, mon beau titi montre au lingaba, moi, moi, c'est à béba. Mais, vous devez faire très attention. So lingi moi, nanayo, aba la ministre. So lingi moi, nanayo, akuta nanabato pa mpambate. Conseil. Et dépendant na ba milliers. Ok? Sacrifie-toi que nous otangisa mwana nona ba école ba na ministre ba kindaka na bana ya ba ezala pe na possibilité wana mais so yeza kaka na kimbantseke tala aolinga ka bana kimbantseke eza bongo eza ndengwa tio son de ma voix okolisa ovana na malweka ovana na bibwa ovana na kimbantseke ovana na masina ovanda ka na oyo comme on a dans quartier o. Mais au rêve qu'un jour moi nanayo abala moi na bourgmestre abala moi na Judith Soumenoa bon et abakarare nzamba nzambe et na circonstance moi ko arriver mais eza 0,00009% ezala penza te et dépendant na millier bisika moi na zo kotoyer bato zo kotoyer ba moi na ba kolingana na ba moi za ndengwana omonika bana ya babola o zala bazana quartier na wana malgré bino bolia moi soso bozana moi standing moi vie mais omonika quartier yo vana o bano ba miyoyo wana batambola kana ba kilote to boka to bola mwana na yo to pe bano ba kolingara ba bana wana eza vérité bino bozala bo ça c'est fait te eza bongo et andengwana o mona jamais mwana ya Souminoa abala mwana mutu apusu balingana bango na bango
Bon, tu vas na bo ki bache na page o tala ko mwana ministre songo na mwana pakala. Mwana ya tatwa yibaka mbongo. Comment les rana? Kazati. Ba période wana auta ko bala mwana soki ya ministre mongo soki ya nani soki ya nini. So la nilo ba kende école moko. Ezala ra bongo. Mbote bandi ba bolingo. La famille na bossa na obeta bino lisolo. Ça fait plus ou moins 2 semaines. J'ai vu ça dans Facebook. Na bossa na obeta bino lisolo. Lisolo ya mawa ya pasi ya Sony. Bon pona batu mususu ya koseka pe. Pona batu mususu pe kitoko yelengi parce que j'ai vu des commentaires et j'en revenais pas et l'on dit et pousser nga penza na ya kolobela yango ka pona pe ça surtout baboti conseil to pena benda baike matoi na mika ko faire raisonner batu kozongisa batu na nzela to pe ko interpeller conscience ya batu hein. Ouais, parce que koka momokilo yo batu mususu ba vivaka on dirait bazana mitute de des hommes sardines quoi. On a mon colo mais réflexion zéro. Pona kende droit na bi ndo na biso moi c'est bozomona. Bon, si je me suis permis na tia photo na e eza parce que ba tchétché ba na mona yo na réseaux sociaux do ba tché ba affiché pe ba betili so na e. Elle s'appelle Justine Iboula Azali, femme seule, topé célibataire, mère célibataire, voilà. À Vivana Banemi Bali. À 39 ans. Ah, ça déjà maman, trop banning en fait. Et ndeko oyo azali na habitude bo eleki solo eleki na masina. Azali na habitude ya kobenga Christian. Mwana ya voisine na ye po ya kosunga ye ndenge ezalaka kaka na mwa ba misala mosusu na ndako oyo esengaka bokasite ya mobali boyebi mwana mwasi na mwana mobali toza ndenge moko te bilo mosusu esenga mwa énergie mobali akosala yango mieke mwasi ayaya obi nini moni porte wana nde esali ya tomeka oyo edenga pardon fo me ofixe yango olongola mwa pour basete on a moni on dirait comme bima cause que ça te maman y a pas de souci. Le petit a 16 ans. Et par rapport à âge tantine nae so pe robot pas robot taipé. So robot avant robot taille. Et robot taille parce que mon fils a 16 ans. Et mon fils a 16 ans. A robot tape na bien, robot na bien. Bote na bien makasi kuta oza ata mwana uto misato. Oza mwana misato. Oza mwana ta misato. Voilà. Et maman na Christian a constaté moi na soit accueilli par la voisine et pas tantine Justine. A comment oumela non seulement moi oumela les petits ozonga na ndako e rolemba yobi ba maman ba 6e sens ba maman ratarate so mère bendelo bilili et tombara juste dans basala moi sindenge so moi ça suspecté camarade ya mobali e ratarate o ka muninga na sepela nete o asali onini na sepela na ete oka me maramasa na banzela ya bien te mkolo koyinda oka mamomoni na ebisa koneni kama nona na ebika aza bizali amona te me 6e sens c'est sale muko msusu maman lobité je ne me sens pas bien mais na oyeba muka comme d'habitude ndeko mosa bengi Christian aya Christian yaka pardon s'il te plaît yaka osunga ngai so ezaki longo nini na ndako esalaki nini soki nini ok d'accord tantine y a pas de souci Christian qui ko aider maman Justine maman ba Christian ndeka bando suspecter quelque chose aya malembe sans ko signaler sans ko beta porte à l'écran mbala moko encore
nzambe pe ndenge azalaka okaka ata mosusu mpe bakanga porte mais jour wana asali kaka ke apermettre ke porte bakanga te bandeko babolingo mama na bachristien kota kaka na ndako boye ya tantine Justine ema aye okuta Christian mwana 16 ans mwana na ye aza komagodalize tantine Justine na ndenge osakana te azo tuta bandeko babolingo sala pito pale tantine Justine na soni wana bandeko balobi tula mwisi ya zaza tikali ko abandonné kishinga mpemba asundoli kiboba coin bale kaka ndenge ezalaka mare akoki eloko wana te apesi lisolo na réseaux sociaux eloko ngai esalinga pasi oui c'est vrai eza lisolo ya pasi mpona bato baconscient eloko esalinga pasi komona bacommentaire ya bato mingi yaka ya mibali tana alobaka ke bala mibali bazalaka ntina te na makambo etali nzotologie ozofinga ozoloba bongo mpona nini parmi bilo ezosala ke Afrique edekole te bato baa na problème ya moralité civisme eza te na mitu ya bato les gens confondent tout. Au fait, dans le 21e siècle, mais bato bavivant nanu na ba raisonnement ya jungle. On dit bazana na kati ya zamba, ba biko différencier mabe voilà. Bato bazo ba ko kesenisa mabe na malamu te ezo lekelanga ezo kamusanga ti na 21e siècle. Bandeko, na moni bana mibali ko féliciter les petits garçons. Bravo. Asa mobali ya solo, il a bien fait. Courage, en tout cas, ba commentaire moko boye na koki yango te. Otala na profil boye mutu azo commenter ndenge wana ezata mwana mwa moke te ta mosusu pe ya ba age wana. Mais tata mukolo aza mandefu. Aza na suki ya pembe. Plus grave okaza na libandi. Je me suis dit mais mokili oyo bato baza perdu. Et na bana basi ya moko o basalaka ba makambo wana pona bato mususu eza juste pour ça moto ememi ndeko mwasi bon peut-être mais moi je vous dirais ezaka pour ça te kozala pe makanisi mususu ekoza méchanceté ekoza motema mabe ekoza sorcellerie ekozala ya omona bana osa vidéo oyo ba mama bote ya bana bovandisaka bana bote ya bana bokoni mokili ya mabe ta baloba no bino mokili ya mabe ya mabe mitema bato ya mabe ezaka posa moto etinde ndeko mwasi komona ye ya mabe te amona naza propre mibala ofele ya bien ya mikolo baza na bango ya baage na ye ya basérie na ye o bakoya basatisfaire ye mibali balingaki te azangi petit copain mibali ofele baza ebele mwana ya bato ya moke déjà premièrement eza infraction est-ce que boyebi eza infraction parce que mwana na mineur et année passée j'ai prié pour une dame maman ta mosokuta na vidéo nzamba pambolo moto oyeba te eza yo mais eza témoignage pour tout lendisa bato et parce que nga musana nga yango mama wana ayaka ko confesser et pas ngai et elle avait l'habitude de faire ça. Dieu merci à bongo la motema lelo aza chrétienne. Elle avait l'habitude de faire ça. Na bana peka ya ba ajo. Aza epé déjà tantine à peu près na ba ajo. Et le comble c'est quoi? A séropositif. Ah. Bien, et c'est vrai. Yom to kumisa mwana mbali wana sali bien. Donc, aboma bana bato belé. Et ando sala ngopi mingi kana bana ba age wana.
pesa bana bato bele maladi. Tant na yoka ngo bando makila na mai nzoto ekuta na ngai te me panzana me wa mosela nzambe panzamba za rezela rate fa na bonde la pona na bela ma nzambe na senga pardon nzambe le konae ba parents bobenda bana matoi. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent le temple. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent son honneur. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève
verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.